Yambo n'a pas si félicitations na président de la République Félix Tshisekedi Tshilombo. Nandengo komi deuxième vice-président ya Union africaine. Pour nabaoyo bazolika kubunda, est-ce que va comprendre tel langage nzambe nengezali? Ba comprendre le quoi na te comment ça se passe. Pour nabaoyo bazana ba doute belé toujours boye. Bah, comprendre comment cette histoire se passe. Bien. Mon frère, je voulais que yo ndenge zawana so za la possibilité ko comme président de la République azali me mêler un message yo. Nazo supplier ye. Pardon. Nayebi ke oza chrétien. Nayebi ke olingi nzambe. Nayebi ke olekaki na ba église awa ba tchelo maboko ba pamboli yo. Mais maintenant là le Kola a commis président de la République. Ndenga kendeki Philadelphie wana asalaki bien mais azonga deuxième fois te. Non. Atala taba obalekaki. Bazaki na ba foi, ce n'est pas. D'ailleurs, la Bible dit, je n'habite pas les maisons ou les temples faits avec les mains des gens. Dieu n'habite pas là-bas. Alors, ne savez-vous pas que vos corps sont le temple du Saint-Esprit? C'est là où Dieu vient habiter. Donc, il y a une étude. Il y a que, par exemple, chaque dimanche, chaque ndakakuna à Philadelphie, tout ça. Bango bandimina pasteur bako sepela. Pour la bango za lokumu. Parce que l'église réveille l'inga lokumu makasi. Vraiment, il y a tapage trop. Mais pour le chef de l'État, il y a un souci. Jamais. Donc il faut vous rapporter à niveau chef de l'État qu'il faut que ba chef Beleng na yebi. Ponga kutu na chef de. Je suis une icône culturelle. Je suis un grand esprit. Tant on a la caposa, na kukumisa nkolo, na benga kabatu baye awa. Du moins quand le moyen était là, tout yembi tout sans olinzambe tout tanishi tongo awa. Na ko féliciter pasteur Michel Mwamba, a bengi saki biso to kendeki kuna na hôtel na ye le paradis, to kotaki, korale yaki. Et Mbaki, Tomelaki, Toliaki, to Sanzolaki, to louer. C'est comme ça qu'un chef de l'État peut le faire. Na cercle moko fermé à Bengisi Batoubaye, Bassambeli ensemble ici. Mais qu'aucun de la valeur en a té, papa. Confiance et les catés, Toboy. Yeba que notre chef, Bitumbezana nous est belé. Bitumba à l'intérieur, Naba Oyo, Bazako communiquer la bateau extérieur, Bainio, Oyibiango Mingi Kolekangai. Et donc, la prudence exige et oblige. Et quand ça le matin, bino bato Philadelphie, boke n'akai pas y azali, ceux qui a repéré ça bino possibilité de comme c'est azali, bon sambeli na wana ici, mais monsieur le président de la République, même kotambo la makolo boye, ah ça France té, bango baza déjà développé la démocratie, parce que ba comme musika, bisoté. Parce que biso d'abord, to nanu to peto la mitema na biso to ana motema mabe makasi. Zelana no papa. Yo na ebi peut-être monsieur le président du fait que vous allez makambo belé à mabete lokola ba ministre musuto yebi kutu bazoka mabe. Oh ya yeli susu. Yo zana ngote. Alors ndenge olinga batu, osoka nisake batu ba ndenge moko ba olingo ndenge moko te. Ata sokyo sali bolamu ya ndenge nini bao ba inyo bazali kaka bakotika la jamais kolinga ata okiti silo la yawa monsieur le président de la République akondi mayote. Donc ndenge mama telemisa cortège mbala moko telemi résoudre problème na ye ya zo ke sengo mais ba ennemi baza ko étudier sikoyo mutoso tolingi to salema be azalaka ndenge nini. Il ne faudrait pas que notre République démocratique du Congo, petit peuple nyonso ba politicien ba yeba programme na yo ba yeba ke yalinga ko yawa yalinga ko mela boye yalinga ko lia boye te monsieur le président te toboyi biso toboyi
il faut que batu na yo na bango par sec na yo dirkab mais makambo pe mususu bango bakoyeba te, il faut mama Denise na yeba mususu pe mama Denise akoyeba te, il faut que yo na nkolo nde bozana secret na bino mibali. Papa otamboli boye tomoni esili pardon makambo Philadelphie pardon Bible za na ndako kotango koyeba oyebi pe kosambela ozaya lelo te parce que banguna na yo bakoluka piste olekaka basala yo mabe. Nazo exemple ya munguna azwaka temps ya koétudier koyeba adversaire za ndenge nini na kobomo ndenge nini. Le président Fidel Castro ya Cuba lokola zalaki goulot d'étranglement na gorge ya ba américain ba lukaka koyeba lingaka nini bake ko découvrir que ye alingaka cigare trop. Ba américain ba landiti ba koyeba ka alingaka kosomba marque tel ezalaka na ba place tel lokola Satan soki alingi akanga mutu moko akobomata 1000 pembeni mais akangaka moko. Rappelez-vous, monsieur le président, tango balingi baboma Jésus par Hérode, Jésus a zangi moyen ko Hérode a zangi moyen ko identifier Jésus ici que zalaki, alobaki boboma ka batonyo so de 0 à 2 ans. Ya kozala na katikati. Ainsi ba américain ba salaka nini? Ba prépara ba cigare empoisonné. Ba sali stock batinga ona nzela o ya kindeka koluka cigare. Asombaka abandi komela cigare wana tiye boma ba pumo tolo malembe yeko kufa près des années basa munguna zalaka patient biso toboyi. Monsieur le président de la République Félix Antoine Tshilombo kokota na nzela wana te ozala na plaisir te ozwa église na politique za ndenge moko te pardon et loko mosusu mais le président tango lobi ma main est tendue pour travailler avec les gens. Même Joseph Kabila le disait. Mais quand il y a des fayulo, il y a qu'à travailler. Mutuana so landi nenga zo sala, aza ennemi juré. Tika azala opposant. Koloba isusu boete, yo za chef. Tika batuba ya koluka yo. Yo koluka su mutute. Et tika na ndenge wana. Oza chef tolingi oza la kaka chef. Et ça doit rester comme ça. Et donc j'ai épinglé certaines histoires, il y a que Ezra Nakati. Koutoza bon, hein? Yo, monsieur le président de la République élu, il est comme deuxième vice-président de l'Union africaine. Ok, nous avons un soldat du peuple. Bon, ce que bengi est soldat du peuple, monsieur le président. Bon, on Rossi Mukendi. Azanan. Bon, Thérèse Kapangala. Azanan. Bongo carbone béni oyo a souffrir garçon wana. Tala ba soldat bango wana. Donc ozana soldat du peuple na noté bazai belé. Zala président de la République. Fédéré batunyon so place moko. Oza président à toutes les tribus. On en dira assez. Maintenant, lelo na lingi na solo la makambo etali na lobaki makambo Grand Kasai na bato bolandaki comme j'ai expliqué na zolo balelo na Grand Bandundu. Mais tango na zongi na sima na moni que UDPS bato bazalaki ebele ezaki bato ya Bandundu avec le chef Muluba Etienne Tshisekedi. Lelo ba yeko comprendre que Congolais azalaka fragile. Makambo tribalisme c'est toujours ba konzinde ba sala kayango. Bo na sala ki vidéo moko yango ko bima avant oyo ko yebisa bino tribalisme uta wapi. Mais ba to ba sala tribalisme tikala siko Congolais comme continuer yango mais mutu activa ka tribalisme azaka ka politicien. Basaka ba chef ne ba keneka ko tumola et puis azako déclarer le kuta que je suis démocrate, mais ça pour ça le tribalisme na kati lelo oyo jamais na yoka na bandundu ke ba bengana baluba jamais. Mais lelo oyo bokomo ko boma baluba e utoapi. Sikoyo na lingi bo réfléchir bino nyonso bato ya bandundu.
avant ozwa mopanga obeta mundeko na yo muloba pona makambo ya pouvoir. Mais otuna d'abord nazobunda pourquoi oponde konanga bandundu alekite. OK, avant ozwa mopanga obeta muloba tuna mutu na ndeko na yo ya bandundu, papa yo oza mokonzi lelo te tokota nanu na grand bandundu olakisa biso eloko osi osala mpo na biso tobundela yo lelo. Bandeko, depuis entrée AFDEL, le président Laurent Désiré Kabila atia batu ya bandundu na pouvoir. Bazumbongo accueilli Joseph Kabila comme président ya kokota batu ya bandundu lisusu. Bo konte bino moko. Soki bazalaki na mayele lokola matata mponyo ndenga bongisi manyema. Nde bandundu lelo tokenda otangola kuna ekomika mwa mini paradis. Baza ebele. Y compris Martin Fayulu la kati. Avant bobunda, bobeki bango, boyanano. Bofandi 20 ans dans vos conjoints. Vous avez un chef minene. Mais boya kolakisa na bandundu bosi bosala nini. Courant e uti na ingara ba Congo. Eleki likolo ya bandundu bozo mona. Mais bato na bazo benga bino bobunda boke bobundi. Bo réfléchir ndengene. Bandundu lokola bandundu na bakonzi nyonso yo mbongo ebele. Ezangi aéroport ya Balonga, ezana aérodrome. Mais matata mponyo asali aéroport kuna na Manyema. Asali démarche asangisi. Matata mponyo asali université. Matata mponyo asali stade kune pana bango. Matata mponyo lelo kuna za lokola nzambe. C'est la même chose que j'ai reproché dans votre grand Kassai. Ba sala et le côté. Bino pe bato ya grand bandon. Bo sala et le côté. Ravin. Na bandon. Ebele. Morgue ya pamba. Ezate. Siko bino bando ka bandon. Boko tellement bo bundi. Pourquoi? Pourquoi besoin di matérialisme meilleur? Pourquoi? Pona li kambonini ba chef na bino ba sala et pa na bino. Boto na bangote. Ba lobi ba sali ba voler biso victoire biso ba voler yo. Parce que awa tozali awa osala iloko te tobunda na bandeko na biso tofanda la bango bien depuis kala. Bandeko na boye ba ke bandundu na Kasai ezali ki terrain moko. Ba belge de bakata biloko wana. Tango zobo mandeko na makila wana ekoganga. Botubela botika makambo wana. Ce n'est pas normal. Kopi makaka awa comme bandundu, il fallait déjà pas comme à niveau que on a tracé à côté na train. Exact. Ba peli sacré pas na bino groupe électrogène. Carburant so exact courant exact. Équipe nini abandonné c'est comme na quart de finale atana na futa. Rien. Pour stade à Malonga exact. Matata sali stade pas na bango, manya keti Afrique. Bo expliquer bango que to boy na ba discours na bino yake ba voler biso bo fanda to fanda fara to tunana bino mbongo bosi bozwa bo sala nini botongi kana Kishasa mais na bandundu bakola kisanini pont ya pamba ezangi so toke na bandundu ezaka ba moto ndenge moko na Kasai bus oyo lokola Transco ba kokaki wasomba yango na boy kotanga komba bango nyonso boyebi bango soki baye koyebisa bino eloko boboya ko marché boboya kolanda discours wana parce que bazalaki wana ça fait 20 ans bazako zo mbongo bana ngo ebele bakokaki kotonga ba immeuble ya minene ba 2 niveaux 3 niveaux 4 niveaux 5 niveaux batongi bandundu comme na concurrence na Kishasa mutu abandundu akosepela te kaya ko fanda na Kishasa atambusaka carton na misisa na banzete na kati non kaka bango moko bazaki na kiti basali aventure Bukangalonzo botuni bango te pourquoi eza wapi Bukangalonzo tango botana ka courant lekili koleke tikuna bokutuna bango te baya kaka mbala moko bobunda bobandi pe ko bunda bo réfléchir eza normal bo réfléchir a on a ko attaquer ba Congo te du fait que ba Congo bazalaki ebelete na kati ya bokonzo yo ya AFDEL mais bandundu ba tete la grand Kasai bozalaki kuna na kati
bosala eloko te population eza na ko raisonner elanda bino te. Mes frères, bozonga na relation na bino kala ndenge bozalaki bino na poto bozobunda pamba ndeko nanga Bokecho na uti kolanda vidéo tango za ko sala remarque na muzito. Est-ce que nyonso tunaka ya chapesa yo ba résultat? Est-ce que tango zo sala enquête na bokonzene nyonso oyo ya salaki? Est-ce que koki le loko zala na lamuka o finga Félix vraiment ndeko nangai leki nangai ko sala boy yo ba yo kela kayo na poto kuna Bokecho. Mais tuna bango ndeko tunaki na landi ba vidéo na nyonso na yoki mawana bi mais nini changer yo pona nini osala les tribus pona nini bato ebele bazaki sima na yo baza kokurare na yo mbala moko changer comme tribu mbala moko bandeko no nyonso mabe tu bango nde bagera Félix agera te Bokecho koki kofinga Félix te ba oyo zo défendre nde babomi mboka ndeko zo longa o Kabila bomi te babomi na ye basanganaki botikela kokwesela makambo kaka président Kabila faux bandeko na bino wana ozo défendre bazaki na bokonzi awa Mbemba Zalaki vice-président de la République na Kabila Muzito Azaki premier ministre awa na bokonzi ya Kabila Moïse Azaki gouverneur awa Matungulu Azalaki awa na banque awa pardon Bokecho longwa na bisika wana soutenir Félix Azaki na kati wana kotanga te et puis Bokecho tuna pe bangote tuna bango mo Ibrahim Kagame aye ko soutenir bino yo oza ko finga Kabila makambo finga ka yo yebi angote kasi tuna bango siko koma Kagame akoko soutenir Lamuka tuna bango Bokecho tuna pardon batu ba yo ke la kayo zaki na position bi olingo bebi sango pour rien batu wana bazana ba minye oyo ba ruiner Congo ba zawana ba grand corps zawana izabango ba mo Ibrahim izabango nde bazo soutenir Lamuka ba détruire les sous non pardon nalinga ka mingi soko nazoka ekokolo non pardon mon frère ngai nazakuna na potote je pouvais te suivre na ebisio to analyser to sali lokola to sala boye to tika ko dévier likambo ndenge ezali ezande moment oyo Bokecho fandisa bato ala Lamuka banda kutuna moko ozalaki chef ozwaki ebele laki sangai na Équateur nini osali po population ngai kanisa yo okutango te to soutenir oyo akoti aza vierge maboko polele ana problème te oyo asengeli ye wana ba oyo zo soutenir te pardon te na boy bato abandundu na signaler bino botala bilanga malonga ezate bo sala bilanga na Congo bandeko na bino ba konjebele baza na mbongo basomba tracteur te po batinde la bino botika koya na Kishasa makolo nde makambo ifo ko telemela bango botika ko telemela bandeko na bino abalu ba rien ba na problème te ba na pasi lokola bino boza na frontière boza na ba kombo moko pardon ndenge naza kosala boye bani botuna nde boni pa na biso morgue te université botongi te stade botongi te eloko te mais bozaka na discours ya que mutu tele asali boye biso tokenda kobeta bazwa bino na musala wana te ezali maloba muke nazalaki na yango to sangisi na koya lisusu na ba dossier mususu ya makasi kuto na lobi na bombi kaka ebele bino moko bo raisonner combien de vos frères ya bandundu batambola kama makolo po ateka na kotambola mais nombre ya ba riche pa na bino baza ebele boni bozo vivre ndenge wana ndeli kambo foko telemela pays ekozala boite bandundu Grand Kasai botika ba jewana président Félix merci félicitations une fois de plus travailler biso tozawana chaque jour baza ko beta biso baza ko finga biso baza ko menacer biso
tosani tozangi moyen ya téléphone to benga to yebisa yo makambo to lobi kaka na nzela oyo soko siliki mabe kosilika te po toza pembeni na yo te po to yebisa yo tozoloba boy avec espoir que tango mususu vidéo ekiko kende e komeli yo oyoki pe osaleli yango non zonga mokonzi nzamba pambola yo